koya na ngai awa eza lokola mutu moko batindi kaka mutu azoyebisa nga place pena na lali poso moyindo abosani aza nani eza kaka ba congolais te soki babi poso moyindo tozomona baza par-ci par-là na ba pays d'Afrique tozebele mutu ye moko aza nzambe mutu akoko bika na nzela na ye moko noke aleka par intermédiaire message oyo eza lié na ba oyo bandimela Jésus-Christ comme sauveur na bango mobikisi na bango ngai code na nga par exemple naza l'étoile à moto yo nasambelaka epa na yo église na yo yo oza na étoile ya mopepe nayaka prière epa na yo yebisanga mpo nazwa solution quand lolenge nini moto reconnaître nani tongeza ya mopepe ye aza na code ya moto. Merci beaucoup papa journaliste. Nani azwi vision Olingo nanga ya Yesu Olingo nanga ya Yesu Ebesika yosimbaka kobongola misolo ya mwana mutu Balukayo na ba jeune prière Bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci parce que vous allez vraiment nombreux sur vos postes télévisés pour nous de émission où il est le meilleur de chaîne où ils allaient chez Bissou Télévision. Merci na babone nyonso o basabona na kati ya chaîne chez Bissou Télévision. Merci na yo mutuno s'abonner le moment yango s'abonner pour que Olanda émission nyonso o banda ko na kati ya chez Bissou Télévision pour que vous allez édifier. Le temps est venu où le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Moment où yango oko adorer nzambe lolengeni lorsque ota l'émission o ezo passer na kati ya chez Bissou Télévision oza na moment oyo ezo permettre yo o adorer nzambe oza na moment oyo ezo permettre yo o kima mabe parce que tous les caractéristiques nyonso ya émission oyo les na kati ya chez Bissou Télévision eza na émission moko te o ezanga ko édifier bato tous les aspects émission oyo les na kati ya chaîne oyo édifiera biso poto ba lolenga ko tambola poto ba lolenge nini esengeli tozalela poto mona loboko ya nzambe na émission lelo Otokutani na émission Ozali Savoir Plus. Pourquoi Savoir Plus? Savoir Plus est ça émission où et permettra ka ngai na yo to baksa mo un plus na connaissance to zanango. Savoir Plus et dakabiso to sala musala mieux par rapport ya écoute o to koyoka na émission lelo. Émission lelo to yambi. Émission lelo to yambi te o mutabakisi. Émission lelo to yambi te o abane ko sala nzambe lolenge ni X lolenge Y ndenge ayeka ka dikubwe pour lobela te aza oyo atindami epa nzambe
pour appeler sa message. Message en boni o amimeli biso. Yo muto landa biso. Ko sapete. Soit vraiment temps ya kolanda émission, le point sur le zine pour que eba alinga lobanini, azanani, pourquoi esengeli peka atul aya un message oyo na le meilleur de chaîne ou eza chez biso télévision. Lande émission na bokebi pour que toyeba lo lenge ninu esengeli totambola. Merci à Papa Zara ou Azana Sima ya caméra. Merci aussi à Papa Denis Monsolo pour na mosala kitoko azo sala na kati ya chaîne chez biso télévision. Papa tozana ye to linga biso na bino toyeba soki azanani. Papa to pesi mbote. Bonjour papa. Bonjour. Kombo na ngai Messi Ndanga. Mais bat ba benga mingi na ambassadeur. Na sepeli ko ya liboso etando wike oya bino pour na pesa message oyo nazwa depuis 2010. Yango Monique lelo na leki awa ipana bino. Merci beaucoup papa Nanga. Yamboto bande émission, vu que biso est une chaîne chrétienne, on est obligé de rendre grâce à Dieu pour na oazo la biso sur votre permission, surtout que vous ça le comme par exemple. Merci beaucoup. Sans y biso tozate. Faut comme ça non parce que m'taze bande le pesuka. Donc accompagner biso début il y a émission na biso ti des balbagaza alpha p comme oméga. Merci beaucoup. Béni soit l'Éternel d'Israël d'éternité en éternité. Nzambe o asala likolo na se. Nzambe o asala biso na bolingo na ye. Yawe yo lobi ete pa na yo hasard ezalaka te. Tosangani ngana ndeko kat na o esika yawe banda na biso. Pesa biso sagesse. Pesa biso intelligence. Ete ba oyo pe bazali kotala biso ba comprendre parole pe message na yo. Zala na biso lokola alpha pe succès na biso lokola omega. Kombo ya Nzambe tata pe ya mwana pe limo santo. Amen. Amen. Ah, prière kitoko papa Nanga. Et tout le monde est Papa Ndanga. Ah, nakanisi Papa Nanga. Ah, d'accord. Papa Ndanga. Tout ce pays Koyambayo dans le meilleur de chaîne où ils achètent biso télévision. Alors, peuple bazota la biso. Tout le monde est Papa Nanga azanani. Iloko nini peut pousser pour qu'il y ait comment nakati ici kaoyo. Merci beaucoup papa journaliste. Naza homme d'affaires, nga naza pétrolier. Na bandi koko kamwa. Homme d'affaires pétrolier moko boye na etando ike na yo. Message ni na ye nango. Ndengo lobaki na bandeli, naza pasteur te. Naza pe mutamoli moto. Naza homme d'affaires na salle déjà 26 ans. Na monde à pétrole. Donc koya na ngai awa eza lokola mutu moko batindi kaka. Na linga raté donc média vraiment na apprécier rangote. Mais so monde lelo na ye epai na bino po bino botala maka mingi. Po molimo ezo pousser nga kaka. Déjà 15 ans yango. So ki na koksi le 27 septembre 2025 na koksa déjà 15 ans ya message na zwati lelo ba poussanga na yolo bango. Yango moni na communicateur sike pa na bino pour na pesa message wana. Message en mozane nini. Message ezanini. Le 27 septembre 2010. Pour nga na vandi na Congo central, mais naza kinois de naissance né grandi na Kinshasa. Na yambara message wana naza na ma campagne haute tension. Ça combio mati ba o ba yebi nga ba yebi. Wana naza na ma campagne 2010 le 27 septembre na lala na butu. Na yamba message na yo kambela. Mutu azo yebisanga place pena na lali. La muka. Yebisa peuple moyindo. Poso moyindo. Abosani azanani. Abosani ki azanzambe ya muke. Fungola poso moyindo. Eza kaka ba congolais te hein. Soki babi poso moyindo tozomona baza par-ci par-là na ba pays d'Afrique tozebele. Ke mutu ye moko azanzambe. Loba message wana po o sauver monde. Mutu ye moko azanzambe. Mutu akoko bika nanzela na ye moko non ke aleka par intermédiaire. Neto moni lelo bato bazo bika na banzela ebele. Mutu ayebike il faut na kende église liboso pasteur nanga pona zo lobiko. Mutu mususu pe ye azana ye pressé. Aluki na banzela ba bokoko, banzela ba fétiche, ba secte ezebele pour azwa lobiko. Alors nzambaza
contre yango yango apesanga message wana mutu a comprendre azanani yo moko oko komipesa solution na likambo na yo sans consulter même mutu moko boye oyo monika za supérieur na yo na spiritualité. Alors un yambaka message wana vraiment tellement naza mutu ya médiaté na lingaka preuve ne ba réseaux sociaux na ça il a été téléphone ngo allo ou bien WhatsApp même TikTok na za la raté na kangaka pena motema na bafuaka yango. Chaque année et se répétera deux fois. Message wana le 31 décembre na le 27 septembre. En tout cas na boyaka. Mais oyo eza malamu eza nini nga moko na utilisaka message wana na code oyo bapesanga oyanga. Na utiliser yango na mona ça va. Na koti na monde ya pétrole na monde na biso bato ba utilisaka mo bato ba simbaka baza mo ebele. Na monde na biso ya pétrole sokwa na kisité en tout cas osala ngote. Donc nazolo ba Kadhafi wa ba défité ba trois fité. Ya ba association penda po biso to bimsaka mo ba fi ebele na ba mayombe kuna. Mais banda nazwa code oyanga na salelaka na quelques amis nanga intime vraiment natikala l'aise. Et puis ba sérieux onga na recevoir ka code wana mbela wana message wana nazaka na mwa ba relation na mwa ba musicien mokili o bena baza ba ami nakini awa na mekaka MP kopesa bango oya bango ba code po bango moko bakoma komisa ila na place ke ba touchaka par-ci par-là pour na obebisa ba vie na bango et puis na mona esimba. Mais kozwa message koleka na média ndenge na sa ilelo donanda omona kaka na grand prêtre na liaka déjà na viva bien koleka na média nete sopanga na lingate. Mais ba conséquence on a moni pour na ko garder message depuis 2010 non supporter sauter ya on a la muka na madame choisate. Il faut nafuta nyongo ya bato nzambi nazwa message wana nabimisa donc ezandengo. Merci beaucoup Papa Ndanga. Papa Ndanga. Naza sûr que na BBC Kombote. Naza sûr na BBC Kombote. Papa ambassadeur. Kolanda bino na bokebi kopesa message, ça montre que oza accroté na marambo etali internet. Oyende pour pesa message. Alors, nakoka mo beaucoup ya message, ça montre que ozana ba code oyo kosunga mutu pour que apambola na vie to ba code yango ezali initiation d'une manière cachée par des codes to ezali ba code oyo ezo lié toujours la christianisme pour na bato ba croire que Jésus comme Seigneur et Sauveur to eza particularité na bato oyo ba servaka Jésus te. Comme un exemple on peut dire bato ya ba Bouddha ba musulman bato kimbangiste wa kwa na papa Simon Kimbangu to ezali makambu ya lolenge nini ba code yango. Oui, merci ndeko journaliste. Ba code wana premièrement ngana zalaka déjà opposant ya Satan. Avant na no message oyo na croire na biloko wana te ke o mutu moko soki asambila soki na sect nit mutu moko boye asala ka boye na ndima biloko wana te ngana yeba ka elo moko ndenge nzamba sala nga boye na koka déjà. Donc à part likolo na mona kelo msute na croire na biloko wana te soki ezala ki message o eza lié na ba secte bien na ba antichrist na on préfère na kufa na ya na médiateur parce que ngana on a za premier opposant makambo wana na koyate message o eza lié na ba oyo bandimela Jésus Christ comme sauveur na bango mobikisi na bango osolanda nga na telema na antenne église na tei preuve anena na 27 mutu mo boité bona ote yaye na partie ya message wana na komona mo ba connaissance moko boye na bato ba yebi ngate ba koma mona ngane antichrist pour convaincre nga même na parole nzambe za moi passe papa journaliste
Et ça vraiment moi passe. Donc na comment la connaissance mo bodo na comment on a inspiration moko boye même ils sont qui tourne na débat même chrétien ba bloko ngana ko yebso même ba tondo na ba mona ka ke yo na tor ngana na raison quelque chose à passer en d'elle. Donc ba so croire nga donc ba bandimela nga kamba mo beaucoup de gens au ba yebsa ngana sa l'église. Oui même en azaki na kishasa wa sa l'église na message na pétrole. Nazana te on a été et puis ba yebisa ki ngate na sa l'église na loba kaka ko la mabanza mpe ezara na défité ya ibite so za bisu ba ina papa nanga papa ambassadeur pour basara to za bisu ba ni mabanza be ba cha ngwa défité mais la ligne assuré bisu pour bitango lobaka ba to ba croire toujours na est-ce que le moment to ça l'émission lorsque mon émission ezara difficile on est si certain que ba to ko apena yo oui na ko loba nini au moins na makambo nzambe. Même être au Kenda à l'église, bazote yabiso, makambo nzambe toko kota 150 personnes l'église, mais 50 cas va comprendre. 50 cas va comprendre. Donc makambo nzambe senga ka faut en discernement. Vraie parole de Dieu na miso bateau na mato ya bateau ba comprendre te bimaneti liboma. OK. Donc makambo nzambe il faut comprendre ngo. Yango zo mona bato belé bazo sambela bazo ate bazo so makambo senga te po ba comprendre te mais ba benga ba chrétien. Biso ba uto kende église te. Ngapinda mbula kende église na ebité mais nana connaissance o nazwa ngolu wana. Banda nazwa code nanga. Banda na yamba message wana. Eza facilité pour ote yanga comprendre. Te ngande faut expliquer pour comprendre. Ngande faut expliquer pour comprendre. Donc, oyo tozo so la lilo na bato ba otalanga na ba itando ike na bango na bandako. Il faut bas en esprit à discernement. Combien d'années, combien de siècles tu tika la boue? Que sans papa ya molimo na obikate. Sans féticheur tel ngana obikate. Sans motu tel ngana obikate. Non, même Bible nous sommes des petits dieux. Moi na yakosi azana. Azakosi. Oui. Jamais mon akosi azotambola na sima na mo na mboloko. Rien. Car mon akosi azakosi. Donc ce qui kosi ye moko azo dévorer c'est que moi n'est pas na capacité à dévorer atambisa moké. Selon capacité. Selon capacité na ye. Donc nous sommes des petits dieux. Donc on ngana eli awa lelo papa journaliste mutu na mutu il faut aye ba code na ye. Azala na code na ye. Pour abika. Comprendre que aux nzambe ya moké. Poto salam ne ligne na it. Ngana kwa yo dépendre na yo te. Ngana na posa na zombo na quelque part yo ga fo ebsanga ke o changa liboko. Pona. Te. Okope sanga conseil. Mais faut na iba code na ngezani. Yé moko banda kolukela ba solution na ba problème na ye. À partir wana kozala contact na nzambe o asala likolo na nzela ba ange na ye. À partir wana kozala contact na fumu kimbangu. Donc yango wana. Merci beaucoup papa Nanga. Sikoyo tozo kindeka trop na code. Code na kata code yaka ba chiffre. Il y a certains codes mosusu ezalaka numéroté. Sikoyo tozo miebati code ngo ozo milobila. Eza code de lolengeni. Parce que batnyos bazotala biso. Bazana posa ozala libre, o s'exprimer comme il faut. Code ngo oyo montu faut se dépendre na yemoko. Code ngo eza nini nano. Merci beaucoup pour la parole sus. Tozana lolenge mo ebele ya ba code. Code oyo zana ngo ya ngati na zana. Na kopesa code moko eza en commun. Code universel. Universel, mais mutu na mutu azo dépendre na code na. Nazo peso exemple. Oeza lokola ndakisa. Ngai code na nga par exemple na étoile la moto. Hein? Yo na sambela ke pana yo. Église na yo. Yo za étoile ya mupepe. Na yaka prière pana yo. Yebisanga. Pona zo solution quand?
C'est mon pépé na monte bala na raté. Non, tout ça ba code différente. Un papa journaliste. Numéro de téléphone na yo ba ko bengela ngango te. Mutu azo sala appel era on yata numéro na est-ce que sonné pas nanga? Sonné. Kasi lo réseau différencier biso ngwana te. Soki toza to na Congo, to tambola pe mo pays mususu. Soki totali lelo okoti na ba église lelo na Congo à 100% okuta 80% ba pauvre. 80% au batu bakenda ke église bazwa kiloko baluka te mais bazaka na kondima. Na ete soki na kosi au contredire nga. Même batu na banda ba contredire nga. Tokoba. Ba commentaire kozala batu ba kokoma. Donc tozana ba différence ba code. Tozana différence ba code. Différence ba code. Lolenge ni muta koyeba, faut pesi biso ndakisa. Ke peut-être ngana za code ya moto. Et tongeza na code ya mopepe. Lolenge ni muta ko connaître. Nan tongeza ya mopepe, yé aza na code ya moto. Merci beaucoup papa journaliste. Nana zui vision. Na éclairci batu mukende na zawa na ye pona sali sabatu te. Oh. Hein? Na ye te ke boya kana sali sabinote. Mais vision ngam na zwa. Na sali nango ba ne hein. So na zaki na posa na commercialiser ngo. Kana 2010 wana ena na ma campagne wana ngana sali fort na lika na media. Les réseaux sociaux bandi le lote hein. Et umeli bino bwande be expérience makambo wana. Lelo te boko yeba bande we bandi na ndena bande to comme non. Si bo mona ngana betando ike. Première chaîne. Première elongi nanga part na profil nanga WhatsApp. Et elongi nanga bima na média. Et à travers cette émission. L'émission. Et puis il y a Souka. L'émission. Oya kozwa ngolo profiter. C'est que fata la émission, c'est qu'il faut alloquer la émission oyo. Musala nangeza nini? Mbela unga na osala. Na pese exemple ba code. Mais pour yeba code na yo. Komi tungsoke pa passer na binoto okotoka. Awa na pekisi batu be église na bangote. Na lobi pete boya ko sambele pa nanga. Pour ça no pe na église te. Na nga église pe na osala église nga na homme d'affaires. Pona lukani. Ça no pétrolier. Pona lukani. En tout cas, bao baibinga baibi na souffrate. Ate nga kemba ate. Mais tel mes ambele ya nzambe. Mutaleki azate. De 2010 tilelo na ye, c'est que na zuba choc. Pona leka na media na ndimelo nange teka pot chaîne abino. Natala monde entier et monanga. D'accord. Ba famille nanga et monanga. On est là na lingela media te. Mais na ye pona nini? Ngam na zu message. Na sambela na esaka nzambe na ko pesa ngo pasteur musute. Pasteur mo boita ko mote yango te yo kaka loba na bato. Ngam na code po yeba code na yo. Na pesi exemple out. Il faut benganga. Na tokutani. Na nzela code na yo. Soko za homme politique. Oko garder bande na yo, na pouvoir na yo, na komata na yo. Nanzela code na yo, soko za onga jouer na beta international. Kaka nanzela code no soko comprendre yango. Oko beta club no solingi na monde. Nanzela code na yo, netinga code na ngana sala ngopona ba faire nanga. Sans porto simba quoi. Soki ezana nganga ona Congo, aotali lungi a monanga aleka. A contredire nga awa, l'émission na bino. Par les KPK, tu peux business bon. Entre Yona et... Non. Naza opposant na bango. Te nga opposant na bango ndima bango te. Nga na ndima bango te. So bazana banda ku baotala nga na ndima biloko wana te. Na ndima ngo te, ezana secte monte onga na dora na vie na ndimaka. Même avant message on a 2010. Moi je suis né chrétien. Ba parents nanga balakisa nkanzela église. Na libambu ministre na bandal na kala. Na 1989 na wemsa na chorale Nicodime. Na Kimbondo 339. Na opesa na adresse hein. D'accord. Église libambu place bandela. Banzembo ebele beta ba musicien chrétien ba imba banzembo nanga. Na bandi ba faire tenze souté. Na kesa ma mnangai. Pona luka mwa kwangati.
banganga bayebi ke na ndima bango te. Et puis mon côté au tombo la sala nanga défi rien et simbate. Donc émission nanga ya liboso na leki yango pe ya suka oyo azana posa code na ye quel que soit pouvoir na yo omoni na nzela code lelo mboko pe ko tambola bien nzamba pesi ebele ngolu ya kokamba mboka baza wana ba kokamba mboko mais na ba code oyo ya bango te ba yebiti na te ozolandanga donc na nzela code na yo même yo mukonza mboka homme d'affaires mutu nyonso même na niveau ya C hein mwana wa coordonner wana même na iye akoyeba code ne ka musala na coordonner wana pe kele boso pendant tous à la rame qui est la place. Ce qui m'intéresse et comme vraiment très comme il intéressé ça devient trop sérieux. S'il vous plaît, si tu as papa Zara papa nanga tcha loboko bo. Papa Zara on est sur tout mon alliance. Nga alliance ezate. Non, c'est du sérieux hein. Oui. Nga alliance ezate mais bino bozana alliance. Ça montre que vous êtes papa aux en famille, aux aubergers, aux en bandeko botala. Leto yara awa na oza chaîne sur biso télévision, to sala effort ya ko édifier peuple de Dieu. Non que comme na bango na percussion. Alors, makambo oyo zo yebisa biso. Makambo oyo zo assurer biso par rapport ya message au bino bozwaki la vision oyo eutaki bana 2017 oyo ngana zwaki o bino bozwaki ouais eza madame nanga te bana nanga te oyo nga excusez-moi pour le terme pour na cha bino parce que moi je vais pas vous citoyer que oyo zwaki ils allont ko citoyer bino oui merci ya mona che bino pour na ko respecter bino ils allont na che vous merci beaucoup o bino bozwaki na révélation nde yango memeli biso awa pona okabulango na peuple de Dieu parce que aux mis à toujours mal à l'aise par rapport au message wana. Il faut yeba pour message en tout ça la clair. Faut monter yeba et si kanino esengeli asambia. Monter yeba étoile nini oyaza nango parce que biso nyonso toza bonase na moyo toza une étoile. Alors ozo assurer biso. Soyi montaza musicien a bengi bino okorienté étoile na ye ne sika esengeli azalila sans pourtant ça un sacrifice vitaux. Pour ba homme politique basala ba sacrifice vito lorsque bino bozo assurer biso bongo na bato bazo tala biso pour ça na bato miso za pour mabota soka yebi code na ye ça montre qu'il y a robota comme il faut aux assir na mambo yo zolo bana biso. Oui, merci papa journaliste na lobi boye omoni code ngana olobela awa de kozana ngweza lokola secret ya vie na yo mokoti yo batebele nde baza boye biso na bino pe boza ba journaliste oko vivre na ignorance o ezake hein o secret na yo moko ya vie na omo yebi yangote balobi ke mutu aza nzambe ya moke na za nzambe parce que papa nanga kosi na libota na yuda non bunga na sana ngana mboloko na za kosi soki na comprendre o ngana za déjà pona senga mabota na bota temponi on a robota. Mais eloko moko lobi est très important par rapport à ba sacrifice. Na message nanga. Erio yepananga. Tozanga na yo na famille noté. Na batu musute. Vérité en tout cas koto nyonso yo yebi okenda. Eza même ba homme politique parce que moni lelo batu bazo croire mingi na ba secte et dominer monde. Mais carte électeur na yo so ke bungi o kese sani duplicateur hein et ça de la photocopie hein avant on sait ça duplicateur faut zanani original o ngana olo bisa original il faut yeba ke ndenge na keboye na kutana ambassadeur na solane apesanga code nanga banzela ni yo si otambola bela banzela e bela banzela or ke yabiso ndenge bakino balobaka yabiso za pembe te bandana na ko se repentir to sana yote kotala teke non ndenga na ministre boy na tika ba plan te ndima otika pozo so code
code ya vie na yo moto apesa yo yango o atia yo atia yango kati na yo a saint 3 fois saint eko sala mélange na makambo ya yo te o esimba pouvoir no te ndima nanu osali dépôt ozwi code na yo bon soko zalaki yo ngana za conseiller o ngana betaka na Monaco kasi okena Barça te okomna original te obwaki duplicata olongwe na ba sacrifice olongwe na ba condition okomi normal na code o nzamba tia kati na yo yep sans ko nini ezanga mabota musala fonction yango ezanga po nzambe na biso arataka te ate yarata te original jamais ko koma photocopie ba photocopie obotambo nango yango ezotinda me bosala ba sacrifice ebele nga banda na banda kopa carburant en tout cas nazwa ba proposition wana maintenant on ndima ngondeni nga za déjà la code o eza sembo o na tambola nango naza ngi place olala te. Merci beaucoup ambassadeur ko kabino ozalo roi nzoko balia ka ngombala mote bakata ngonda mondambo fiki mission ezapétant to rozala na bino pour tozonga mokepe na témoignage na bino lolengi bobandaki pour na ozo pe message alors to komi vers la fin message capital tozonga mo mokie na message oyo zwaki par rapport ya code yango wana na lolengi motifa benga yo po ayeba code na ye po ezana bato miso balandi biso kana kati émission moi surtout zongi mokie wana azana idée papa ambassadeur azwaki message amonaka boye na mois tel ezalaki na mois ya septembre ezalaki na 2017 ezalaki na jour nini message yango ezalaki nini pour to conclure émission ya mokolo ya lelo. Oui, merci beaucoup papa journaliste na monde que to mo chité message oyo vraiment onga nazwa ezala le 27 septembre 2010 na ma campagne wana zo futela nanu na ma campagne na haute tension 17C aso ba ke vérifier ba yebisa ba nazwa message wana mais lelo calculer ba net titoza lelo puis première média na lekeze pa na bino puis ya suka na lingaka te mais nzamba tienga musapi en tout cas na bangi na ndimi elongi bima na média na ya ko tia message oyo na mokili mobimba po bino botala ma mokili mobimba vraiment pona chité moto nyonso wana posa nanga ayeba code na ye quel que soit couche sociale oyo zanango obenga na 084 hein 71 84 558 084 71 84 558 ambassadeur ezana WhatsApp trosola maintenant yebisa bino déjà vérité ko benga ngape na zana kata frontière na obimsa carburant il faut zelanga pour cop na sala rangwana na sala cop te que na traiter bato quelque part bien na zana église quelque part okoki ko benganga soki e coïncider et l'équité OK na WhatsApp pour atana zana ngambo angola mamba carburant et un WhatsApp yo yebi okozwa nonga ezana opérationnel okozwanga na webso jour na kozonga comme ça to kutana malgré ça cop na tigate oui kuna nde code nange simbela ti parce des codes no esimbela mais nzambe natalisaka yo lolengi mutu esengela yiba code na ye yango siko yo zana message wana kati no il faut mutu abenga yo pour o dévoiler parce que ça secret intime ya mutu na bino. Merci beaucoup papa ambassadeur et ngape na osala effort na part na nga bande ko balandi parce que biso mutu yambi papa ayebisa ngape code na ngai pour ngana yeba la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut vivre marambo yazoloba. Après en retour, lorsque bébé wanda benga na émission, to weba ko ba reso ese solo, to ese lokuta. Mais yo pe muntoza obenga nzela moko na ngai, to pe muntoza na poso oyeba code non nzela moko na biso, o toza na biso télévision, c'est le mot benga pour yeba code na yo. So mona ke na nzela gauche to droite, obengi pe biso sur na chaîne oyebisi biso. Poto ba lolenge nini oyo ya ko interpeller mais alobe zambala suka na yi ngala sere zambala suka te parce que zanza meni mutapesi ndakisa wana c'est ka kozonga
poto continuer na ye te balolenge nini oyo émission et ko dérouler papa nanga topesi yo mbote topesi yo merci beaucoup plutôt pour na opportunité aux qui nango awa pour na oyaki oui tozo sa micro pa na yo parce que avant de clôturer faut mo ya suka et ou te pa na bino avant de clôturer mo ya suka ezani mon nanga ya suka izake message oyo ezaka pona ba pagano te pona ba chrétien te na bino ba pasteur na bino ba pasteur même pasteur il faut yeba code na yo eko pekisa yo ko kende ko zwa ka ba biloko moko boye po sala ka ba miracle soko yebi code na nzamba osaila yo même yo pasteur zwa numéro et puis nasi beaucoup afficher numéro ngo wana afficher na poste te oui obenginga koyoka soni te po nga nasana nga pasteur te na kosala l'église te to kosola en coulisses abu Pia, merci beaucoup. Nasuki wana nzambe vraiment apambola bino na bandeko bazwa kita na bango ya utala biso. Merci beaucoup Papa Nanga. Merci aussi à Papa Zara parce que tozaki na sima caméra et loro nyonso bandaka bien et sokaka pe bien. Tozaki na Papa Nanga. Aza ni pasteur, aza ni féticheur, maza mutoyo akwaka na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ayete pour na okabola, bato kimbangiste ba ki déplace tel, bato ya réveil ba ki déplace X, bato ya ba musulman ba ki déplace YT. Aye juste orienter mutu na mutu, amieba lolenge oyo esengeli azalila, lolenge oyo esengeli ayeba place nini akoki kosambela par rapport ya don ya étoile oyo nzamba chakati na ye yango apesa biso comme message et alobi mutu nyonso alandi pona yeba code na ye vike ezi loko eza il faut obenga pour que boza la contact entre bino na ye pour yeba. Merci na biso so totalaki émission. Merci pe na yo mutu sala ka ba remarque. Merci pe na mutu nyonso na no s'abonner. Le moment yango s'abonner pour que à chaque moment où émission de kota na chez biso télévision, oza la première personne, ya ko mona notification, oza la première personne, ya ko mona émission pour commenter pour Hollanda. Soki nzamba zongite to kota na kaka na meilleure de chaîne aux HBSO télévision pour na rolobela au Italie émission savoir plus. Merci na bande konyo so balanda kibiso, merci na famille Sinandoko, merci aussi à Benedict Mbungu, merci na bande konyo so tokomona na le meilleur de chaîne aux HBSO télévision. Bye bye. Olingo nanga ya Yesu Ebesika yosimbaka kobongola misolo ya mwana mutu baluka yo na bajane prière bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble.